Jérusalem, yesakota kilogo la mogondi, tobina mogondi, les padres mogondi. Voilà. Nous allons faire akabate. Moutala na rebelle na gisasora ba immeuble akabate. Faire un millionnaire. Azep aku multi-millionnaire faire rigoler no mona na zana. Tali bien ndenge kindimbo azu mutuka. C'est qu'il faut récompenser peu les journalistes qui ont tendance côté la bino. Et belé ya makanisi nyoso na moka. Zemwane na ndozela. Mbote balanino so bazomi na 4 quoi globe terrestre, c'est votre humble servante Katikata. La Katikata est là pour vous informer, c'est notre devoir, c'est notre tradition. Merci Nabino so abonné à Koba Plus. Bon continuez comme ça la biso confiance, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et ça la biso bien. Vraiment nasima caméra tozana na mic mulo poyende mutakotinga na kata banda kuna bino na tina to solo na bino to panza teke to solo la maenyo sozoleka na kati ya mboka langa Congo Kinshasa. Pour ne pas monopoliser les paroles, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Nazana invité nanga ensemble nganaye ceux qui Mike aza vraiment d'accord nanga akota invité nanga ensemble ngana to ba ko solo la. Mi tuneza yanga bianuze yayi. Lelo penanga na yebi mais aux arabes mon se présenter des fabuleux sur aux hommes na 4 cas globe terrestre. Encore une fois bonjour. Bonjour. Zamala mo se présenter la bande konyo sur zone na na monde entier ba on so balingara pe yo balingara pe cas de cœur balingara pe Koba Plus nani ongana biponga na yebi mais yo mo mi pesa combo. Ouais, moi c'est l'artiste Palme d'Or Panterma, autrement dit l'œil de Jésus de Nuance. Parmi soldats na kati il y a la belle FG Production et petit donc il confie à faire rigoler donc voilà. Lelo toyambi moko ya Katimini ya faire rigoler en même temps musicien ya Jet Set azana kati à la belle to bzuye parce que na mikolo yo moi nungu après kaka stade faire penande vraiment félicitations à faire rigoler malgré ba sponsor ba salai net mais na monique non efungoli makambo ambassadeur ya Batendio. Ouais, pour nous appeler Susso, on salue tout le fan au bas de monde entier. Il y a mon continent, mon boss, c'est Papa Hervé, Ferrego la batterie et ba fan na bisopé au batala rabiso na ba fan na yo partout dans le monde na pesi bango ba journée là mon appel non so ba kuta na biso. Bon na micho actualité ça qui biso rande to na marambo. En général to cha wingi mais maboko na micho za mudana clé ya succès na marambo ya clé ya vitesse ya ba contrat ya mamunyo so c'est Hervé Ferrego là les padres Moutayambo, voilà. Ferrego, la félicitation à toi, malgré Azaki combattu pour la stade dans le voir même sponsor, vraiment, Zalaki na bolingote à ko booster à bundi ye moko nandenge mambango et simbi et zalarande bongo. Mais quand la peine de makambango ezo kende là vraiment, bokangi yango na maboko. Mais c'est comme si bo komisu na ba problème penze belebel Palme d'Or, surtout yondo za pena na problème. Et pas Mignon Abraham, et pas Mishka, et pas DJ Abdul, Palme d'Or, ni Nabatu. En tout cas, vraiment, il faut te remercier. Avant de la salité, il y a préparation à stade de Marty et Tito récite comme na souka vraiment yo mona biso na to yo tikape ba billet en fait ngapre na teka ki billet na président musée qui ndinga le pas ensemble donc venez jeter les billets toujours tous allons ensemble na ba Tracy Elesia na ba boga de la presse ba Gouve le Gaulois toi ensemble on a pour nous motiver réciter za la makasi et puis na producteur na biso ya Beka Paul Moutou papa social boss ya no boy dropinum donc vraiment Marty on a pas mon arrêté bongo yaki na ba combat yaki participe aller yaki poto banana na actualité na on dit na marambo yaki na ba combat yaki ya rosakana te pour mon arrêté wana ba sponsor ba calé soit dit ça ba to na ba tunango ba ça click na bango quoi qui était moi na de simbate moi na simbate moi na mona kende bo mais juste bunda qui toujours vers babité bozana bino calme bo mona ki na bonzambe yango mona ki récite sangana jet set mobimba DG Polo, il est Mavakala, l'ami de boss et Pichu Botoko. Nous avons récité Fox, Bolingope Zalaki, Amour Wana, nous avons récité ça. Bon, vraiment, les fanatiques qui nous sont, il y a une musique,
Il y a 4x4 hein, et il y a Maison Mère. Ici, Kokoba, on a biso, Ranson. Et na, il y a Jet Set Mobimba, Bagoulan, Bagoulos, Bagadator, Nyoso. Merci vraiment, il y a trop, on a combo, il y a les padres pour nous soutien à Bino. Voilà. Na sepeli kata ko reconnaître Kokoba na bino wera so magebo ignora ki na moi mikole uta koleka bo salatina ba clip bo chepe na Suzy mais na moni keno botema ya botata ya bo papa asali keno a sensibiliser batu keno batu nyoso ba ya na martyr lobi que concert ezamo mosulo ta papa za na bana mibale le même le 24 na date mo historique to bo sala ngote la coste mukentonga pa betaki mais Nabia, au moins babiloko yo kotanga te babimisa ba impoli pamba. Misa ba malia neka denno na poso na balabala, azanga adresse na mboka oyo yo comparé na président. Yo kasi moni na wenge, premier fils, ya wenge 4x4. Ils ont fait rigola. On comprend? Premier fils pour oui azabina bango, pour ngane na bonga na kola musique ya 4x4. Na ngolo ngoko sabatute quoi. Puis to kuna ba maison mère, ba BCBG, quartier la Teya ki ba Victoria. Premier fils a 4x4 bon chic bon gens c'est fait rigola on a idéologie bato monsieur so tanga wana baba musicien te ba profiter na sima ya bato enet yo tongi lo pangu leki na ko dembe na sima na net ba bango mutu na tanga bien vient na la coste ah musicien te misa polémique misa bon misa luka polémique te qui va faire répondre na président leki ni mission répondre mutu ka ye mais ya les mission ça ba mission insalité na concert abeta il y a 15 personnes na kuna beta bongo te. Il y a 15 personnes. Aussi, le chef Koutimo tani bango belé. Chef Koutimo quand ça concert koyemba kingodi na travail na makambu ya Nzambe Yesu. Et là moto kota nango Jérusalem yesa kota ki logo la mokonzi tobina mokonzi les padres mokonzi. Voilà. Vraiment, Palme d'Or, azo panzan swaka, azo panzan tekeka ndenge zalaka, Palme d'Or. Tant yozo boya bato bike bangu na kota ya chef coutumier. Koto ta ba ke mama pana bata sola mapeka ba kota na VIP, problème kaka. Omoni ozunga pied levé na pleine répétition. Eta moko tona mo konzi na ngai pour la préparation sortie na ngai. Et puis et là on a yé ko salela pour na répondre ba salité sur internet. Toko banga biso ba périté, biso ba cité, biso ba double sim, biso ba simi moko. Donc, pour nous répondre à une salité et salima. Vous comprenez? Donc, bato batika ko n'importe quoi na kombo ya mokonzi. Bato tangena ba kombo na za na polémique mais na clerci bango kaka. Que boss na massa na bango te. Et puis ko se dresser mingi na Mignon Abraham. Ndongo to lo bawana. Mignon Abraham azolo ba n'importe quoi trop na internet. Succès à internet cité, salam makambo. Yene Mignon Abraham to tingela da vina biso miel de soba bunana ye. Vena biso zobeta na basayo awa Mignon betara wapi? Hein? Mignon betara to beta na le baron awa plein bien 5 mais Mignon abetara wapi? Yo tengana da concert nzemo mora Mignon Abraham so ye bango na alonga bilamba na tika mutakala. Yo ye bango. Oh. Mais ba vocal la sala la BCBG yo kana. Olobi bien na BCBG orchestre bata papa chéri Sultani binadama. Orchestre bata papa chéri. Ya ba bengana likole politesse na ye. Ke position ba bino bengana Mignon na wingi. Ah, comme si on a le bateau, nous avons une adresse au fan, on a un raté. Alors, on a un mutuka, un Mario Moroboe. Allez, comment on a internet, on a n'importe quoi, on a comment mon compte. C'est ça le sens. C'est Mignon, il y a bien un mot à Mignon Abraham. Mignon, on a une autorité dans le mot à Mignon Abraham. Ah, tu as pas besoin de me le bagon. On a le ma bébé, toi, mon son d'unité. Et au moment où tu as ma faute, vraiment. Et ça, ma Palme d'Or, ma faute, à comprendre, mais Palme d'Or, merci na Paul Moutou, vraiment, yep, et na Andima Kibino boss. Respect na ye, vieux Paul Moutou. Na Moutou Kapesi Kindimbu vraiment à récompenser ye, na Musala Oyo à Saleli Bino. Mais, kotala, Moutou Kango, toko mo banga, maman, comme les réseaux sociaux. Bo pesi Moutou Kabo, bo pesi le pango. Bolakisi biso na réseaux sociaux tant to retourna na sima o eza bongo te to yebite poso za ba pandisango to kenda na source Money Jet Set eza entreprise en fait on ba FG pour dans eza fondation eza entreprise donc eza na batu bongisa batu da ba biso to vivre ka bongisa batu chana ba via batu Jet Set e ko ya te biso da bata PC lengité bato ba ya PC lengi cha tindika tsaka biso sala mambo ana te lo sala mambo ya normal yo mona bato beta ba stade bateka ba billet na ba mama lewa
na banganda bagene mais bisote toujours na ba mituka 3 ba grand car oh na groupe électrogène na il fallait na 4 carburant de tir à chaque jour toujours ba sapé le pas de la sap toujours ba manger obi ba reçoit chaque jour combien pour ça on a lobby avec ça na kosa magende ba ke faire akabarate mais quand même à dépenser c'est parce que faire akabarate na bien bi parler na ngati siko na futela nga parler na faire rigolo oh nga za misa la belle ya FVG production na vivre na sima ya ferry ça ferry non vivre té non ne faire akabarate eh mutala ba na rebelle na gisa so ba immeuble akabarate faire un millionnaire azap ako multi-millionnaire faire rigolo no mona na zana eh no mona ke mutaba fanti on a nyamati eh mokonza mboka nzambe na ngai mwana mukongo maele kaka mais ce que totali bien ndenge kindimbo azu mutuka c'est que faut récompenser pe ba journaliste to bi ke bazara tendance côté la bino po balela le logo tanano Charlie Prince côté la ba Virginie manga côté Laura tendance à part koza poto na ye mais loro te mais on a biso Laura tendance ça sali adi aya muto marketing asali musane ki to remonani resté pesami c'est un Virginie manga yimo ye bazara kada premier tala non Virginie nga vivre ça danger ba msu ko tanga biso ba impoli à gafa déjà ko tanga été muto ba Charlie Prince ko tanga mam na biso non te ya zana to yebi été na mambo totali un presse présidentielle que si Elésia a vivre à danger trésor congolo a vivre à danger muto biso to ba véhicule biso so na bozo bongo magato ampane zanga te na ka rose pe moto taxi express aujourd'hui ezanga na ngote yaki mais muto biso na kala jet boga de la presse a véhicule siko ba journaliste ba nani wa sa promotion ngindi ngukuta zuika mais vieux Paul mutu tapesi ma pesi na grâce à nani to ke na molina na benga ki bango ba sala promotion na conseil ezaki ya nani ya fait rigolati tango ki muzeki ndinga lo ba yemoko na zui na grâce ya fait rigola faire pesa ki bango no mbongo cash baki na pala bon marché jour ba mile ya mama prise bazora caché na bango basali ba yokani programme nyonso faire sala na bolongo te pesa le ngino te asa na avec content zoa so concert simbi o zape logo tel azupe yango na monani ya monike ba kabea ba komo bimebele basa ba soit disant le pas de la sap na bango ba panja marambo donc voilà toroleka te na yembi mason te na yembi menuisier te na yembi alanga nzembo il faut apanda ntswaka toyoka ye na nzela loyembo Jocelyne osimbi te opesa mbongo te nini Palme d'Or na ba mama yo bongo na basi omoni biso to rappelle mena mokonzi abimisa bandeko na biso mama mukajire bochule apesa mama rambo epesa malelo mamu eto mukaji siko biso ba Palme d'Or pe tozoya atala habité à petit oyo faut une stratégie moko boy faut que babilo mo na siko ba Jocelyne ba fille lelo ba Jocelyne ba limbisanga na pesika conseil Jocelyne yeah lokolo na simbite mbongo nini biza monogo na pesite mbongo wapyo eloko na defite mbongo nini ngana futela Jose Jocelyne osalanga selekele na ba mastano na soma masanga osalanga selekele na metro bare na peya masanga donc voilà ba comprendre voir na moi malade ba grippe par rapport mais Jocelyne les bientôt et eux ils ont bimana bukasi FG production donc ne ba mai mamu kaji ne biso ba Palme d'Or tozoya ba chance ba pesa biso chance ba pesa gi mrebo chulo et zala bien quoi magaza qui invité la bino metomo le 24 ans pas yete c'est comme si Jonah wala okim savant ti ya rokim c'était ya utapa na biso palais na e palais na ba perturbation contrat payaki et c'est ngaki ba beta moi tout Europe ne zalara na refusaki par rapport à temps et pesa qui était voilà quoi mais yemo aussi c'est ce qu'ils a dit déjà sur internet on a côté outil ba bi kuna quoi donc Jonah epé ape mwana biso par résultat après donc ta la famille et c'est nga Palme d'Or ba question ba réponse eza yo Palme d'Or ko tala faire egola na parcours na e mobimba faire egola ayemba nzembo mabete mais à ma grande surprise na Stade des Martyrs a immortalisé na ekara ba wana ba wa eloko nini neti nga na bana ko zela na yoka ebele ya makanisi nyoso na moka nzembo ane na ndoko zela mais dans qui kara ba biloko mususu mingi akena ba wa pourquoi nazonga no mukie les 30 jours de benga ngoni indépendance non school et ça doit être conseil les 24 hein
juin. Le travail na 6 jours kaka pendant le 30 juin. Attendez que bon, ce que na beti pour fête indépendance c'est le 24 juin. Nga go senga pe président de la République qui met respect, excellence, a changé date. Comme ça on le 24 que l'indépendance. Vous comprenez? Pour au monde qui a immortalisé bato babana masolo, il y a carrière il y a Congo au Demba. Hein? Ndombolo en fait, il y a biso il y a Congo. Et Utah ba viona ba Carlito, ba Emenea, ba sacrifier vie na bango na musique ya Congo. Il faut incarner bango voilà. Moi na mayele o retontra ba mikolo yenda zoranzela malamu. Yo mona ke bandaki na nostalgie otanga comme ba papa. Ay baki nyonso tina so wenge mo pa yembaki. Donc voilà. Et qui fête indépendance c'est ça qui jour wana. To fête yo mona ke les 30 jours to fête na bango te. Ba se plara faire rigole plein à craquer histoire tilelo. Gigo lazaki moko oyo azaki na kati ya mouvement na bino ngati na ki Martina Norozela msusna mona etanke ba collègue na ye kozana no leki ya faire rigola te azaki pe musicien na ye ne fût-ce que une minute ya silence mais na mona ki eloko wana te elekela kinga maga ba premier cause na famille mais etanke mosali na ye il fallait quand même bon mekata ko kanisa na une minute de silence mais bo sala eloko la te pourquoi ah bien ozali na matanga gigola ti yo mongono mi tuna na matanga gigola balila yende ne balila ba ministre ba autorité avec honneur ozali wana monaki plein ezalaki ba autorité bayaki ba konzaville bayaki ba star pe bayaki incarnaki dale kine sungaki la akunile kine na limemia nyonso na nyonso mon projet est-ce que ne ba mise ba aux États-Unis bongo est-ce que ba travailler place mona ba travailler ne mona ba internet ba mise à jet set on a besoin ba internet et puis président ba mise ba travailler quitté est-ce que bien ba nzambo ba mise ba préparer ki ba beta ba sa ba voko na ba onde zalaki au moins salema quitté par rapport à timing ne RP près à côté qui na stade et qui RP près à côté donc une donation débordaki stade refoulé et zalana nouté et les gars même yemo prise ay ba ki plein seulement mais c'est na plein bongoté plus de 145 000 personnes à stade plein ba jeté pelouse et kundami et monana c'est long ya ngona statistique ezaliti o etiki nostalgie lolo ya ngona na internet yo monaki prise à kotaki kokota pende za la concert songe beta ba orchestre nanu ba bandara liboso ba bando beta parce que leader maman ba on so ya yo monaki maman orchestre mataki prise maman wa mati donc il faut voir que c'est un qui na maman na tesa qui trop embouillé donc et comme il faut se défouler pour bato ba no kende bi bato fana musika pe mboka pesa bien te ba mawa ki na pe yaki donc il mo ba konza ville ba soda ne ba mataki ne bi image monaki pour le ko c'est ça te ba match prise soit chose à la guité ayembaki ayemba misiko tanga zo mana ba invité ba taper temps erekeni biso moko nano bon natali pour nga moko biso moko to ke belé ba masanga ba DJ Fatima zaki ba artiste ba zaki belé donc on a la première partie oui tu beta ki na biso air na biso ki 17h pour biso ba na parler après prise orchestre match 17 mais mon to beta ki te pour prise ba pour me forcer à mata pour aider bordaki ba comprendre que ezana ngote ka il faut une minute de silence non allez là qui nae na kundi na kimia nyonso ba nyonso ba yebi gigola mo nyonso zaraki faut ba ngba pesa taba PR ya ukata concert à faire kata concert yimota ba commandant de la ville nego bisa faire que il faut kata concert 19h faire comme ça faire le concert 19h 19h ah ça est le côté puis concert c'est qui kimia nzamba sunga ki yango eleki bien soki ba golwa na ba golwa ça ba tomba ba fanatique ba mona yango mabe bayebi ki bakolimbisa ezalaka nango pe basikosanse ekutamaka nango baki kolimbisa mais azaka leki na kundaki na kimia bino mona kinenga lelaki leki na kundi gigola c'est faire rigola donc voilà ba comprendre et puis eloko mona roloba batabambila si wana il faut pas que ça bon na biso po eloko ma esande sale magité mutakufite batabambila si donc concert moko na mona banda ba concert en musique ya Congo banda na kenda ba concert et concert préparation qui toko logo la biso ezate biso na matos on a la vérité tout na ba matos na ba matos ya biso moko ba protège gaz ya biso moko sécurité ya rosakana te tala conseil qui bien ba police ba mo bien na terrain donc mutu nyoso kimia place ba so ya te mna suba place conseil suba non biso na mdago suba na toilette à l'aise est-ce que dans na stade ba bi bêtise salima ikuna te concert mo bo ezala na luté ya kimia ya mona nzambe Jésus bato ba bi malaise
simba benda te mutelo ke bungaki te bazokisaki mutu pota te mutu akufaki te peke kendaki te bato akufaki 11 personnes yo liaka no batu te wana zo banana liaka batu parce que ça réalité musique yakuna awulela beta les premiers concert Pierre Agomo de Menambula te biso bena concert mo ya calme bato baye na calme misi ba musique kitoko babimi na kimia babimisa ba video ba concert na bango to mona ba organe autotune ba imara mais yoka biso ngone mo bima déjà kala to zo ngo zo bima et puis to longo wana to be sur concert chapiteau et no chapiteau te akene no beta na vallée ya Nsele abeta kino kuna na ba konzi ba ministre ba fandi ba autorité mboka yo ba yo ki évangélique ya Congo numéro 1 ba yembeli bango avec douceur ba consommer na bouton sur ça qui na chapiteau ya côté sous atmosphère grand hôtel afandi on a consommé na ba DJ à travers le jour on a assis ça qui s'est changé à sous chapiteau à s'appeler ici ba to mélomane donc to lo ba isuni na mboka to lo ba nini to ko ba konsa bino kana peseleng mutaki kangi photo ki abwaki sans actualité bon mélamai na tonga bon mélamai na tonga la salangage que toi bon oko pesa biso pe programme na bino ya ba rep na yebi ke donc et c'est fungwa minzele fungwa po bozana ba contrat ebele mais kana ko yebisa bande ko so bala na so la koba plus ba programme na bino ba activité na bino ya ouais ba contrat Jet Set ils sont gérés par DG Polo avec des associations mais par contre c'est bien pour moi internet c'est Zoyara ya ngomoko comme yoga maya romela maya 50 francs to lembi to comme ta bo doser pardon to lembi hein bo doser no mokonzi bata Canada d'après bo ebi da qui presse orchestre mbeki Canada et Jet Set travaille à répétition chaque mardi chaque jeudi na ma campagne mardi ça en coulisses j'ai dit mon pokoya mon sakoya nengoye à l'aise aux alana na mise en place donc kitoko dynastie basa kalate pour dynastie et c'est si là qui nango bato le mama dynastie volume 2 c'est si là qui faire rigolo à la maison de production na ye so ba pesi accord na ye akobima pour ça respecter un contrat yakobi sango teka bongo non ba tala tant ming ya bango po ba bimisa nzemona et c'est si là nyonso ba za certifié ba yoka ba mélancolique o tika bima non te na Congo donc champion d'Afrique kalaté azo lancé mamna et voilà ça roti kalaté parce que le kamba ba passeport on peut comme le quoi moi singa na nini na orchestre na bino cette fois-ci né bozo kene délégation bino no so kene ya il super okene so yebite ki banga ba buka ministère wana so basala ba li pasana wa yango te siko bato ba coach ya ilu ya na problème passeport expiraki pour il dépenser ba voyage les belé tonné débordé ya ilu alekina ba président ba ba succès et débordaki et si il faut bannir sur passeport mususu expiraki tant à côté passeport ezala ya biso Congo et comme 1 mois 2 mois c'est comme il faut sur ba PC passeport kende pas pour viser ces bimida ba 45 personnes OK c'est maba okende na ba ba sukola basani na ndaka fere na sali mama Cécile aigle jaune mama Cécile moi ça mokonzi na PC mot de place na ba sukola basani ba lava ba ketcha prise bango tu ba okende po do mokonza mboka ba mise ba kei ba zongi biso ba mise ba kimate ba mise ba kei ba zongi po bokangela bango nana yebisio 10 ans 11 ans mais ba kenda raté ba kei bango na ba zongi prise pas bango tout ba ozo ba car oh ouais Jet Set aux entreprises aux orchestres bango 5 te aux entreprises ba doit vivre bien oh donc bino tout au moins na ba car a commencer par Yulus parce que abunda trop oh ya lu atamola dans la car mais ndé ba pesi kindi mu fallait pas récompenser pour atika la lu ça dans la car ya lu ça vivre bien ole ba misela bango na Jet Set ba misela tout ba vivre kitoko kuna na te ba na discipline au prise à pesa donc ba misela loba pa mati mais biso ka ta ba soldat cha mutu bakata to ya ka loba so mutu attaquer amoni na yeko attaquer na zelo tout na makambo wana pour na attaquer bango bien faut to clôturer mission ba mo Moi makambo mo poko panza teke parce que po na banero tout nongo déjà kanda na eza nini juste pas le medo ozo sango bi ka il faut ka to lobela mambo po trop c'est trop na okokate faut na répondre bato bino ni na mignon na kati to bi keno ba sero wana bato nyoso basi apoto bazara abandaki na présent na suka lango so aluli pe pas me donde bo kende boy a commune do mignon ka ndenga lobi keno masolo a aigle ndengo bozo tetu kwa makasi boy na habité mignon ba kisa zo melana wazara tantine double sim ba fan boski zenga par rapport à voir maladie donc yango yo musabe bise mutu ka mignon ile ba bingene na wenye kwa impolitesse na BCBG yo moni position ni bana raté yo muta wenye na wenye okeno pesa
face côté morobo ya ba double sim pour na lugara lipa ko sanga maele mignon essayer pena ya moi si pena président rosa moi ça mignon et go simbate mignon moi si na eza ndumba mo c'est na biso tel morobo amarula ba c'est tel yo yebi bango ba la ville amarula on a la bouya ma métis pembe boy moi ça mignon yona mignon bra mi wana abota ne pe mwana et puis azayi moi si ya mutu wana kuna yango ba bengana na orchestre so dizape agi petit ya prise yo siko komo le na télévision okolo baba insalité moko boy obi ba skizenga po na eza ko finga te na classique mutu aza et de solati patale toboka mutu biso ke ya olati patale toboka ti afinga tatali siko olati patale toboka ene ti mignon wa mukolo so tanga pété na ebité on comprend pour notre na caméra bablo musia mama lo na ba télévision te mignon Abraham eza ba bêtise na finga te na classique yo comme ba n'importe quoi. Si aigle jaune, ça moi si affaire ya parler puis aigle jaune a coller na poto. Bakuta na mignon wapi. Bakuta na mignon wapi. Mutu no asangino ana place afanda raté, mignon na place afanda raté là na mutuka. Yo mona mignon du téléphone on sala bina bona parler na wala que ça parler sur ça ba vidéo na parler. Wapi. Izate. Allez, ngenda rosa moi si na aneni na bazai moi si ne pose pas. Yena na presse bodi da so 5 bana. Bana mikolo wana siko aneni bazai moi si na. Mais mon peut que pas te sont pas si on peut apporter mon bazara bandi na ba président na pour ba kiti na bino mais so total pena bien mon peu mignon que moi côté pour aigle ça comme ma femme légitime moi minimum ma respect agafe makasi la première dame ya pour mokonzi amo salibala a marié bablo muso ko lo bango te na télé et puis mignon ça moi ça poto si les gens ko na poto moi ça président moi ça zo lobela et ça moi ça poto ya zo lobela moi si Kinshasa amarula c'est na biso na kuta mona na lisu te so genda wapi wa tshela ka metisi wana ya ko tamola mingi na ba DJ Blue autant na boîte ba ça la cop na abota na yepe so disa bota na ye yele mo sine so ka boya mingi ba mona mingi ma melengite moi so mokoka mobali mokoka mbetu te yango ba benga na yo double sim yanga boya yo et comme personne vertige pour ça rappeler Mario oh mais oui au col ba n'importe quoi te obi ke mignon n'est-ce pas bien il faut doser ma comportement so ke nango ba otinda yo ba ko sa ba tonere nanga faute ba tonere ona moi si ba to marié ozotanga komona na ba chèque mission so kenda ozo gafaka et puis ça makambo ya banzoko yo kokota na katita mama ya faire na fali ya kokota ngota faire na fali ba yemo orchestre mona katela ta mignon ba kokota ngota ete mignon ba ala ye abuna na miette de son so beta ba concert na ba venir na ba katito mona mignon ba mabeta wapi na sina loba yango na songi na ngoli susu ese après okomi ko ba insalité ozo ba ke o concert na bango yaki ya ba VIP ya ba mapa quel zoba et bi sacrifice ni basali ba beta concert wana dépasse ni faire sali pas beta ils ont ignorant on a carrière no ko beta concert a bongote ata 100 personnes en limité pendant la kena répétition mignon Abraham awana na ponga bi awa so 10 personnes belé so 8 personnes ablo musu photo lo bara monnaie tout ça boye ngana ko ke na finga président mutu moko boye te na ko sala ngote mais ba viana ba énergie ba bimisa ba baza le ba place baza biso sala ngona nuté biso to lukane to sala pe o bango basali to copier bango na ko le gata finga 20 timba na ko finga te po amasa na ngate so bana ba rankine na président ngai ba ba rankine te rero les ala na ngo misiki ngana ko kota na finga yete na ko ba mena ko kota pe na kota na bozindo te na ko na famille na eso ndeni je simbate o mina bra ma ko mo sala ya mabena bino ba journaliste pe bo autorisant mina ba malo ba kabuso ba na vina nga Charlie Prince na regretter mabe il y a muto prise nous en a prise au fall ça mina ba na kits o tuna ba question moko boy et pas zo ba insalité contre na prise fait rigola yezo yo kan ça concert on a ba to atondi plein bongo yezo ba ki ba concert mama bon si on a style ba to roleati pape coup grand prêtre ya monde kutu a été à batu a côté mama papa mama ba chete ba 50 fois bongo ne biso oh le Charlie Prince penado beba na donti bin Charlie beba na kuna kuma beba na Charlie Prince zati wana mama ina mukonzi ama moyen mukonza mboka mais to zo ba je que no ayami mignon Abraham bazo tolérer bongo ye kuna ko tika no ye kuna na zo na mignon Abraham jamais no je to etanga mutu musalo le mo bongo etinga na fandi bo na motanga ba sa ba président ma finga bango ataka moi sina ngana ko lo bango te nyo me falo bela moi c'est ya ndumba marula boya ye déjà pas ko ka sa musala te na mbetu falo ba vérité pour ma double sim banakala makambo faire gola boya ki yango alobi bien que non alingi na yesu ba problème na batute faire na besoin ça la carrière na ndenge jiba ça la carrière na sans polémique
tondomona bamosaka baleki kaka babooster produit na bango jibe soki baza na nini mais faire alobi alingi boye te yango marka ausikuta akomokima biso na micro akomokima bémission do ya fodi akomokima ne bémission mpo azobanga kokabwana na praise do abetaki mpe sete na lite ya kanda mais palme d'or mo mpe mignon ake mo mosika parce que ata le passé ya motu mais tant déjà ça comme femme légitime okoki kokata wana ozongi na place wana ngai nafingi na ngai mignon nabi bien so olati pantalon toboka nango biso teke ya olati pantalon toboka naorapeleka mignon oyo aosala naocleseki aosala bétise nafingi na ngai mutu moko te mpo ngai nena bope so ofingi patron na ngai na vivre na komba fere na vivre na nsima fere so na boye palme d'or se fere gola sikoyo so ozofinga place onga nalelaka na kosepela nango te mais toye kofinga mutu te naecleseki eza bétise natie na nzela na age mignon akipe bagénération na ye akipe bamasa na ye ata na Patrick Beckham baninga ata babina file ya kobunda na bato akokema mona akokotama mwana te ata nga akobunda na nga pe te nga kuna leki na mignon mpo nga na pale nga na pale na ngai na bundu nga na pale na nga nabe na pale na terrain na nga na veni nzoko na mikondo nga mignon bwama nango te alakisa adresse na ye ti ya kobunda mamwa akokotama wana bama banzoko biso badikele tokokota te biso na biso epuis nga na ye kuno te po ambiaka na nga na mamandule nga na ye lobilobi ati ocomprendre ye fa aluka bamasa na ye babina file aluka miette de son akiba miette de son poani vela so miette de son akenda poto azongaka yo okendaka poto te ata matade obetaka te eza tokota na bayoutube yo binze mamignon eza te na bake tika babétise biloba oloba na kombo ya mwasi aza marie femme marie okoloba babétise na kombo ne te eza buso bakokanga yo mpe palme d'or mishka mpe ameki koloba oyo alobaki nayebi ke etungisaki mpe na ngambo na bino mwa liloba mpe yokayo tuna ngai naloba nini neti mpo na mishka ver na ngai nayebaki à l'époque ver na ye na frère en Christ alataka bacravette na bachemise ya bien bino mona tala na façon na ndenge aza na pode bimonaka mise aza frete na voix kitoko biso voix kipara te bato ko bayembaka te ku baya bavoix moko danger so yembi kokamo il faut comme un musicien vena musicien te moko kotamama bato poani kabeya aza pipe tia prise ocomprendre prise akoluka problème na petit na ye te ya petit na ye ya wenge ocomprendre tia petit na ye ya wenge akoluka problème na ye ata mokomo epe biso tete bakosa ranki na latine te ata mokolo moko te alobi babuzoba omundu so akufa babolamusa ye te n'importe quoi alobi wana koloba ngo te epuis mamo balobaka batindaka bango siko biso tokoyaka finga te torepona babuzoba te toclassique bango ocomprendre vei faleka na tuna bave na ye ke vie na ngai yo betaki stade esimbaki ye ndenge nini lakisanga nzela nga mpe naluka nabeta supu la deuxième fois ekosimba bakolakisa nzela mpo aolelaki bambangu libaku na okwei ocomprendre yango moni vie na biso aleka badendo tro moke tonga atunaki te bambangu akofalisa bachef coutumier na concert mbangu mpe mangonga na eza ngonga na yo eza kofinga te na otalisa oyo so naloba yaka bavérité biso tokolukaka nkina bango ata moko moko te ye ifo bango kaki fo na fabrigas amesa bango pema kino liwanga na kolanda yo kino liwanga na ifa buna na bango kuna biso te. Vraiment merci na Fabregas. C'est biso ta to beta to me ba misère na ba Hollande to beta ba Olympia ba Zenith ba tourner ba Europe préfère ça bango na yesa non na 4 maisons mais et ça on pas biso to ba qu'est-ce que j'avais dit ba c'est dit hier on a parlé on comprend. Alors on a parlé jamais presque jamais na vie na concurrence na latine et simba te na petit ne watana petit na ye yende ya ko simba petit na bo petit na fanda wa kabeya na l'action zela moni Martine na betaki ezaki ezaki monde simba eza boy on comprend petit esprit ya bongo te bongo ve c'est ça fait de l'or ko sa yangwana ba miska botika ko ba n'importe quoi sala zemba ba vocal bien ça de danger ba yo kayo normal ko le kana mission te ko n'importe quoi rien et foot le côté. Merci à Fabregas, merci à Ferrego, la total passage na Bololo TV, na Aner TV. Vraiment, ça va mission nous sera comme répondre bongo parce que
ya lobel que non pas Kofi muta futa rambongo ba nyoso baleka ba futa mbongo vraiment coup de chapeau à faire rigola coup de chapeau à Fabregas na sagesse wande ba répondre na Bololo TV na Aner TV na Bololo TV nga lobi na Bololo TV na Aner TV et si que ça que non pour au moins tu à l'aise normalement invité à roi il faut ça inviter à l'aise mais comment la chaîne mususu OK boye et comme on va atteindre sur PV boza conscient est-ce que vous nous foutez à bambou donc nazo féliciter faire rigola na sagesse wana nazo féliciter pe Fabregas so pe ba musicien nyoso ba kokoma bongo tant ozo futa mbongo na yo ye pa la biso ba journaliste na meki mo kotenga ma ozongi singa na éthique na déontologie na ba question na nazo tuna et ozala bien mais union sacrée musique bazo zela pe po karaté monstre est grave yepe a okota martyr est-ce que union sacrée peut baro booster ndé ba booster qui faire te biso rasa ranking no da voice priest biso sa ranking biso atolu ki ba moi tala faire à Jésus lu atolu ki na ba problème hier à maboko saint donc biso opé sara ba fait président Félix ba bonne chance après venir nga sur matete oni Britannie donc na rolo ba ni bonne chance na zayi una ndule na beta yona na matete na couloir ngwanzu na monaki bien to c'est la spectacle pour ver mon konda Michael Jackson d'Afrique to c'est spectacle bonne chance na yo ver makasi kana tondi sabatu donc to za pe wana to ya to appuyer venez jeter les billets donc bonne chance président wanze quoi et Simba tako bila suka maso na biso code de voyage marti apa biso marge boza 3 na ko koma nga pe ver wana ba temposcal wa pasteur ver po ba retourna il faut luka prise après ce code de voyage marti et tonna pourquoi tonna mitu marti na bona biso et Simeon yo mate ke mouvana ba tampon na ve deni muto bujaki yo tenga va marti ke tonda alo bali susu amo changer maloba mais c'est pétage amo changer maloba Jésus otala bango ba bosani mwana nzambe biso pesa ke lengité Yemora Chétan, Yemora Jésus de Nias. Vraiment, comme la suka masala, biso palme d'or, moi les lobasuka, on peut ça, numéro, on a vu que numéro tina ba on administration pour jet set et ça entreprise mobimba. Ba on soit en besoin na yo, moi les lobasuka, moi quelques dédicaces parce que dédicace ndé makambo quoi. Ouais, salutation na mimi on peut ça on pas code mondial code ya mboka ya Willy Musheni à bientôt makambo code mondial et fondation Willy Musheni merci pour boyko sala matanga korba na biso ba ki wana basala ki mo symbole fondation Willy Musheni merci vraiment ya Willy Musheni na ozela 4 makolo na ngai et je salue Gilles Botala tala lelo félicitations pour la mariage na yo et la patronne j'ai tout mangaja Gauloise ya solo o sa bisa ibatu na mwamba mobimba j'ai tout mangaza il faut kutana ya j'ai tout mangaza donc mère ya pembe Gauloise ya solo yi donc a c'est ibatu che na ba 40 ba etina marti donc Gauloise numéro 1 na mwamba yiwana j'ai tout mangaza ya ba jete ye boalme bi donc c'est toi à toi place aux ali na pesi le boss Ousmane Diakete, dragon de la monnaie. Je salue Ambo, cet leader à Liège, Frère Viking international, à l'Estage Bébé Nimbo. Venangai. Codeste Junior Tunga Las Vegas. Mauvais place aux alliés na PSO Bambote. Je salue mon fils pressé, maman, le plus beau du groupe. Ouais, bon, on a besoin de Akomelanga, on a besoin de s'épée, une mission, on a besoin Bino ne boye ba besoin Akomelanga, numéro na pesa na ngate numéro Chombo. Donc on a na page na sur Facebook ils appellent Palme officiel. Vous il a répondu à Palme officiel, vous s'abonnez sur YouTube, nous avons Palme officiel TV. Si TikTok, nous avons Palme 01, Instagram, nous avons Palme Panthère Noire. Et maintenant, la musique, vous pouvez vous abonner à la page, nous avons bientôt. Et là, Sika, Zoya, Jocelyne, ou les autres, c'est FG Production. Vous pouvez vous chance de vous faire maman Moukajine dans le bagi, on a Boyde Bisso. Donc, ma sœur, ma mère, ma yaya, ma ndeko. Boli mi sabiso surtout le bagi mabe ezaka libaku metodi mabe te to classique ka opinion po bazana na bo yebi quoi merci na bino pe merci na yo nathan ozui ko zo nga pe to sa pe mission donc un peu merci quoi vraiment to comme na suka maso na biso merci na sima caméra zaki na Mike Mulopone mutakotinga na kata banda kuna bino abonnez-vous massivement na Koba Plus partagez les liens aimez liker au sala biso bien pour na remarque pe ba civilisation numéro ezali wana so posant la besoin comme la palme d'or au Comélica de cœur, comme ça message ne pas Palme d'or. Si vous posez la besoin numéro Palme d'or,
journaliste na ye akopesa yo numéro na ye magei moko aboyi. Merci à toi Raf Mbouyi depuis USA. Jackie Mbouyi yo nde mama bato nyonso balingaka kati Eli Maputo na France. Tomoni pe awa JM Junior Masangu que je salue à passant ye moko Junior le Malemba vraiment boyi nde ezalaka quoi. Moto moko bien Junior le Malemba na ngambo tozotala Jidas Ngeso respect na Jidas Ngeso pour la nité na bato nyonso balingaka de cœur na Brazzaville Modoko Mongala boza ebele Die Boliko topesi yo Die Edingwe wana Die Edingwe que je salue à passant na dédié pour émission bani songa kati. Abonnez-vous massivement, partagez les liens. Merci plein à mon Magana Koutaki en plein boulot mais quand même respect la presse. Bien Mike Moulo poto utela mbala sima ba chef News Koba TV. Quant à moi je dis bye.